Nazosoka na bakambraze sabino na lobaki bien omoni bayebisa biso babike po yo muto ubela na mokili fu banga nzambe nalobi na banga nzambe na obanga nzambe nzambe ngo wapi na mona ina banga ye mono amuke oya botami lelo akufi obe mono asali 2 jours asali 3 jours parce que ba âge ne surtout bato bakufaka yo lobi na ngapona ubela mokili na banga nzambe non non likamna zolo ba awa ezali po umena mokili ezali fo eba okota nyongo fo kota nyongo kasi nyongo yo okota eza nyongo mukete fo eza nyongo ebele olingo tulanga po ani okozwa réponse sima yeba kokota nyongo eza lokola biso awa na poto ndako nyongo télévision nyongo mbete nyongo matela nyongo matela ka yango mbeto te bakiti nyongo nyonso awa tosaka na poto awa ezaka nyongo noko yango na biso kolingi oume na mokili fo okota nyongo pourkui okota nyongo okota nyongo po soki lelo nga na ye na defeli yo na defi pa na yo 1 million yo kondima nga na kufa soki oke ngam na defaki yo 1 million ube na defaki yo 500 000 ube na defaki yo okolinga na kufa soki oke nga na maladi okosala eloko ni ya liboso okosombela nga kisi mpo na bika yango moni awa na poto bato tu bavivaka na nyongo bato tu na poto bavivaka na nyongo mutu moko ata omoni voiture ya ndenge nini nyongo kasi nyongo wana yango bapesa biso bakarte ya sécurité sociale awa odefaki nini odefaki nini odefaki nini boyoba camion nyonso tout mpo eza nyongo sikoyo na nyongo wana sécurité sociale soko obeli kende kuna mpo basoigne yo mpo kufa te mpo fofuta nyongo na yo bino babaisi ndenge eza boye soko olingi obela mokili fo obanga nzambe okobanga nzambe yo oyebi nzambe yango yo mona nzambe yo sola na nzambe ndeko za mayele makambo nazoloba na yo kende na magasin defa nde omoni nga na defi festo epola oyo eza nyongo place na defaki veste oyo jamais mutu adefisaki ngai otika ngai na kufa so nabeli ka na bia nabeli ye mutu akosombelanga doliprane ye mutu akosombelanga kinini ye mutu akosombelanga nini mpo na kufa te parce que naa na nyongo na ye me bino bolobiki banga nzambe obanga nzambe na ndenge nini nzambe omona ye te donc bref likambo ndenge na bana bino bandeko bososola boyeba mais pourquoi bino na Congo boza bazoba boye pourquoi bino na Angola boza bazoba boye pourquoi bino na kaka Afrique boza bazoba boye na banga nzambe na kobanga nzambe ngo namonaka ye est ce que ngasi namona nzambe mpo na banga nzambe ngeloko nayebi na awa na poto ezali kota nyongo ntango okoti nyongo wana yango nde kopesa sécurité sociale mpo kufa te nyongo wana yango esalaka eno mikande yaka tous les jours batindeli awa odefaki biso 1 euro awa odefaki biso 2 euro awa odefaki biso boye ndeko mpo omena mokili likambo nani aloba yango wana yeba okota nyongo kasi nyongo oyo kokota nyonga moke te kokota nyonga moke te mpo soki odefi nga neti 2 euro so okufi na ondimaka akufa na ye mpo adefi nga 2 euro soki odefi nga 5 euro na ba akufa na ye soki obeli parce que eza 5 euro osala yango nini yeba kokota nyongo yango nde kopesa yo makasi mpe koumela na kati ya mokili nyongo parce que nzambe asala asilisa ndenge nalobaki kasi mutu nde mutu akoprotege yo mutu nde akoluka yo mutu nde akosalisa yo mutu nde akozala na yo elongo yango nabi soki olingi oumela na mokili yeba kokota nyongo kasi nyongo ngo ezala ya moke te nga na defo 1 million okondima nga na kufa
soki nayebi ata fièvre pamba ata na kosi okosombelanga kisi likambo na ngai naloba yango wana tozongelango mbala nsima bolanda bavideo oyo na batv oyo ya bino oyo ya biso oyo ya bato nyonso mpo bososola kokumena na mokili eza kobanga nzambe te kokumena na mokili ezali fo oyeba kokota niongo kota niongo ndeko na ngai ya 1 million obeyaka na defisa yo soki olingi na soki wana nakozongela lisusu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.